Kinshasa Mbote, merci pour la confiance et fidélité. Ya koyeba ki boza tellement ebele. Ya kolanda Mag FM ya mokula lelo yango ebandi Mbote na bino. DC ya Pape François Tshisekedi boyeba ki chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akenda kiko réconforter lobby l'équipe chrétien catholique na nonciature apostolique ya Kinshasa. Retour en image. Depuis le Tongo, ya mokolo ya lundi 21 avril eleki drapeau ya Saint-Siège ezali en Berne na signe ya respect ya mawa après liwa ya Pape François na nonciature apostolique ya Kinshasa. Registre de condoléances moko ezali ouvert na public pour na enregistrer ba différents messages. Affecté na disparition brutale ya souverain pontife, président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kitaki personnellement lobby eleki soit mokolo ya mardi 22 avril na Tongo na ambassade ya Saint-Siège na commune ya Gombe pour na ko exprimer compassion na ye nyonso. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe Monseigneur Michel Escovar ba échangeaki sur ba programme ya funérailles ya Pape François pe sur processus ya désignation ya successeur na ye. Les deux personnalités, Vokaki Lisusu, dernière mission apostolique ya Pape François na Kinshasa na 2023. Juste après Mfumuye Kolo, République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki message na ye ya condoléances adressé na église catholique. En ces jours, il y a profonde tristesse. Mokonzi ya mboka na kombo ya peuple congolais pe na kombo na yemoko awandaki hommage ému na sa sainteté le pape François dont liwa na ye etiki vide moko ya munene na mitema na biso. Pasteur ya humanité moko rare a incarnaki bolingo humilité pe espérance guidant église pe mokili Nanzela ya kimia pe ya fraternité. Peuple ya République démocratique du Congo et kobosanaka jamais visite historique na ye na Kinshasa na février 2023 pe cri prophétique na ye pour la justice et sika wapi atalisaki boye bolongola maboko na bino na Afrique, bolongola maboko na bino na République démocratique du Congo. Wana nde ezalaki makomi ya mfumu yekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. La proposition de loi portant création et ordre national et léopard pe bairo nationaux ezalaki jugé recevable na plénière ya lobieleki na chambre basse ya parlement commentaire. Plénière ya mardi 22 avril 2025 na chambre basse ya parlement efungwamaki na pensée moko pieuse a accordé na Pape François Oyakufaki lundi 21 avril eleki sur demande ya speaker ya chambre basse ya parlement le professeur Vital Kamerhe. Une minute de silence ezalaki observé en mémoire ya Pape François, défenseur ya ba pauvre pe ba opprimé. Président ya chambre basse ya parlement a salué également déplacement ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na nonciature pour la présentation ya ba condoléances officielles. Le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son humilité certainement suivant le modèle du défunt, s'est déplacé personnellement à la nonciature pour aller présenter à la communauté chrétienne catholique ses condoléances les plus attristées. Un geste d'humanité que l'Assemblée nationale et à travers elle, tout le peuple congolais salue de la part de notre président. Session ya mars et yebana pour na cause la session moko ya ba production pe contrôle législatif. Chambre basse ya parlement bazali ko travailler na rigueur nyonso esengeli boyebaki des propositions de loi et outils et paille ya député national André Mbata ezalaki au menu. Ya liboso déjà examiné et adopté lors ya ba précédente législature ezalaki réexaminé au cours ya plénière oyo. Il s'agit de la proposition de loi portant création ya ordre national ya léopard
oyo ezala déjà na le passé kasi ezalaki supprimé suite ya promulgation ya loi numéro 009/2022 ya le 5 août 2002 portant création ya ordre ya bahéros nationaux. Tous les mérites et loyaux services rendus au pays pour donner le droit d'admission dans l'ordre des héros nationaux ne peuvent pas être uniquement des mérites héroïques. Les autres mérites donc et les loyaux services ne peuvent donner droit qu'à l'admission dans un ordre tout aussi important mais inférieur et moins prestigieux que l'ordre national des héros nationaux. Deuxième proposition de loi ezalaki oyo portant la création ya ordre ya bahéros nationaux esika wapi babakisaki ba particularité mibale. L'histoire de l'humanité d'une façon générale et celle de la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, n'est pas qu'une histoire de traîtres contre la patrie, une histoire de lâches, une histoire de renégats ou une histoire de défenseurs des antivaleurs. Mais elle est également une histoire de femmes et d'hommes d'exception qui, parfois au péril de leur vie, se seront sacrifiés pour leur patrie. Et ces femmes et ces hommes d'exception méritent la reconnaissance de la nation. Président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a plaidé pour la reconnaissance ya ba père et indépendance misusu, lokola ba héros nationaux ainsi que ba figure misusu oyo ebunda pour la gestion ya mboka. Les évêques qui avaient été tués à l'est de la République démocratique du Congo pour sauver l'unité de notre pays, éviter la balkanisation. Monzirwa, Kataliko, Mboga, ils sont partis. Et la patrie semble les oublier. Mamadou Ndala, le général Baouma, est-ce que Mbouja Mabé ne mérite pas d'être décoré quelque part? Au cours, il y a même plénière, débat général, amendement ébélé, et ezalaki soulevé députés nationaux, proposa ki kombo ya batimususu, oyo bakoki kozala reconnu dans l'État congolais. Admettons que la République est frappée par une épidémie et qu'un collègue scientifique arrive à trouver une formule qui va guérir la population, qui va sauver des vies. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intégrer les faits, par exemple les sociétaux, pour adhérer à cet ordre des héros nationaux? La mémoire du Sphinx délimité, paix à son âme, plus de 30 ans dans l'opposition pour libérer le peuple congolais. Il n'a jamais touché les armes. Est-ce qu'il est honoré comme il se doit? J'aimerais que l'ingénieur Philomène Omatuku, par devoir de mémoire, c'est mieux que cette personnalité féminine qui a joué les rôles comme vous le faites aujourd'hui, honorable président, que ça soit aussi inscrit en gras pour qu'elle soit aussi décorée. Il est important pour nous de pouvoir reconnaître le mérite de ceux qui ont bâti la nation et que nous puissions les honorer même pendant qu'ils sont vivants. Si ma mémoire ne me trahit pas, il y a eu un Congolais qui a appris par la voie des ondes qu'un président de la République démocratique du Congo avait décidé de faire entrer des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Et à l'époque, le monsieur était président de cette même chambre. Il a dit non. Est-ce qu'on ne peut pas l'honorer? Matière misusu ezalaki peut traiter au cours ya plénière oyo lokola présentation pe validation ya mandat ya richesse Mwanamputu suppléant ya député national Didier Mazenga, actuel ministre ya coopération générale. Autre matière ezalaki examinée à huis clos au vu ya sensibilité ya ba sujet abordé lokola présentation ya rapport d'audition ya commission défense et sécurité et présentation ya rapport d'audition ya commission économique financière et ya contrôle budgétaire. Yo initiateur ya les deux projets de loi professeur André Mbata a pesi explication p ba motivation ezalaki juste après plénière au Salamaki l'Assemblée nationale. Bon, les propositions de loi n'ont pas posé de problème. Je viens de présenter la proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard. C'était la première, la deuxième c'est la proposition de loi portant création de l'ordre national des héros nationaux. D'abord, la proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard vise à récompenser et à reconnaître les mérites des Congolais essentiellement, mais il peut aussi s'agir des étrangers qui auront rendu des services éminents à la patrie. Cet ordre national du léopard n'existait plus dans notre pays depuis la loi de 2002.
Et en fait, on est en train de ressusciter un ordre qui existait du temps du président Mobutu pour reconnaître les mérites des compatriotes qui ont rendu des services à la nation. La deuxième proposition, c'est la proposition de loi portant création de l'ordre national des héros nationaux, qui tend à remplacer la loi actuelle qui parle de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Donc il a fallu l'ouvrir pour que son admission soit possible pour d'autres compatriotes qui rendront des services héroïques à la nation aujourd'hui, qui l'ont fait hier. On a cité le cas de Kimbavita, on a parlé de Simon Kimbangu, l'un des pères de l'indépendance, qui peuvent également être admis dans l'ordre national des héros nationaux. Il peut s'agir également des compatriotes qui sont en vie actuellement ou ceux qui viendront dans les générations futures. Donc il a fallu dépersonnaliser, et tout en précisant que Laurent Désiré Kabila lui-même et Patrice Emery Lumumba conservent leur statut de héros nationaux dans notre pays. Alors, à vous entendre, même à suivre vos collègues, je commence à citer les noms. Est-ce que vous pensez qu'avec le fait de citer les noms, vous parlez de dépersonnaliser la proposition de loi, est-ce que ça va vraiment? Il n'y aura pas chevauchement entre les réactions des uns et les comportements des autres? Non, il y a des conditions pour être admis dans l'ordre national de l'État. Dans le temps, il suffisait d'une ordonnance présidentielle, ça suffisait. Mais maintenant, pour être admis dans l'ordre national des héros nationaux, les conditions sont plus strictes. C'est le président qui va prendre l'ordonnance, bien sûr, mais il faudra l'intervention des deux chambres du Parlement, statuant à la majorité des 2 tiers, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que tout le monde peut prétendre, tout le monde peut dire qu'il est qualifié comme héros national, mais encore faut-il que les 2 chambres du Parlement lui reconnaissent cette qualité-là et en fassent la proposition au président de la République. 12 personnes sauvées de justesse, puis 3 personnes disparues. Ali Bongo bilan. Il y a un naufrage, il y a un canot rapide, lobby na fleuve Congo. Badita inégalement. 3 personnes no bazali portées disparues, dont Banamike Mibale suite à un naufrage. Il y a embarcation moko en provenance ya Congo Brazzaville vers Kinshasa na fleuve Congo na Tongo ya mokolo ya mardi 22 avril 2025. Oh là là, Seigneur. Malembe. Selon le président, il y a comité, il y a bakanonye, canot rapide Oyo, et Zalaki n'a 15 personnes à bord, dont 12 Bazalaki sauvés de justesse. Oh Seigneur. Président, il y a comité, il y a bakanonier, à Talisike, Kano rapide Oyo, et tout akina nous morceau, yanzete moko, Oyo ezalaki kote patepa na bama ya fleuve Congo, avant ya Kozinda. Matissa ye, Malembe, maman so piki, Malembe, Kembla, Kene Kono, venant, Kene Kuna, Maluka mo venant, Ewana. En tout cas, esali pasi na kotala makambo ya boye na tongo makasi ndenge batu babungisi milimo kasi ezali pe façon pour na interpeller commissaire fluvial ayeba pe na ko exiger port obligatoire ya ba gilet de sauvetage na mutu nyonso oyo akomata embarcation songolo pakala ezali pona ko préserver milimo ya batu pasi kaka. Bamesana koyiba kasi basambwe la police akoyi na bango ba criminel tozali bongo na commune ya Kasavubu. Commentaire.
99 jours ya moyibi mukolo moko bakokwea na yo ndenge kaka balobaka batu bomoni batondi ebele boye bauti ko vivre film d'action oyo ya colonel Braddock Kutu Ekosa tozali awa na commune ya Kasavubu. Selon information tozui sur place, mwana mwasi oyo bomoni bazali kobeta boye azali sauvé de justesse grâce à l'intervention ya belément ya la police oyo ba sauvé na maboko ya population. Azali moko complice ya ba criminel oyo bayaka ko terroriser population ya commune ya Kasavubu, ba spécialiste en braquage, équipe ya ba cambrioleur. Eza ya client na important. Client on a ko akei wapi? Bakandi yepe. Bongo bar na yo, comment bar na yo ezali ko kangama na ndenge ya kati yo lebo chika ndenge libana medi. Banda kadena ezate. Expliquer biso ngo mama toyeba. Na uti ko kanga na moni bakadena. Bakadena okangi ngo na eni ni pesa na série te mama. Eza na série te eza kanga. Kadena pe libanda ezate. Kadena eza wapi mama? Eza na Nana kangi na kati. Ngai. Na kati. Ngai. Obimaki wapi? Tant kangi na kati obimaki wapi? On dirait que bazalaki ko préparer kumoko pona kosala wana kasi ezalaki nde mokolo ya malchance pona bango po bakutanaki na passage équipe d'intervention mobile ya la police nationale congolaise après échange de tirs tikana yebisa bino ke ba criminel tuila mwisi ya zaza basundoli mutuka oyo bozali komona la police scientifique ekomaka te ekomi renfort ya bapem mpe ezalaki sur place na terrain mpona komaîtriser situation. Basali ba frappe baye na bango do baye masolo bana basoba na pembo ba bango nyonso simo mwana pembe yoki kalingeleli oyo kolukani esika na masisi ebeti ata azande kona kozela te. En tout cas, tikana yebisa bino ke population ya commune ya Kasavubu bamonaki oya bango makambo. Na scène ngo yo nisa. Era essa, 58. Bien. Tala! Ya kosamba ezate boyende ezalaka insécurité ezali komata makasi na ville province ya Kinshasa batu ya boye esengeli bachaka bango maboko tous les jours tito kovanda na kimia longonia na ba service ya sécurité longonia na la police nationale congolaise longonia pe na belément ya police militaire eyokani Escadron mobile d'intervention ya Moamba esengeli boye bake Major Sylvain Matadi ache maboko na grand kulu na oya nyokola population côté kuna ya ngaba surtout na rond-point ngaba kombo na ye Général Badiabo Bolanda. Bakanga na commune. Bakanga kana rond-point ngaba na sisi musala sala musala. Nana asiku na sisi musala. Nakira somba shimogi na somba ya kolomboka na kote musina na somba shimogi pa molekabu moleka mama o kolomboka na ye asanga suka tona déclarer le konanga aso kombo ya Général Badiabo ozo yango pana e papa ngana na général alobi boye ngate mutu na bambi o général yango yo bakomi en grand caractère Général Badiabo nana pesa o kombo wana
Papa m'a général te wabima wabia. Ah? M'a général. Tu connais la coma yobo. Ngane major mutuna komi yobo. On a comment na lobby hein. Ngai major nde na komi kombo oyo bien eza kombo no zala nango depuis kala. Yo te comment on te papa. Ezana na combien? Na comment on te ba sentiment kaka. Ba sentiment kaka ndo komaka. Ba koma nini? Ah, ba koma nini? Ba koma nini? Monsieur, na robeto film. Ba koma nini na tolo na yo? Ba diabo. Diabo ya pamba te, il faut tanga ngo mobimba. Ba koma nini? Général Diabo. OK, ça va? Alors, tournez, baluka malem malem. Simbaye. Papa. Tournez malem malem. Papa na de. Baluka malem malem. Baluka. Eza possible okoma kolo lopango soko sali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Le Congolais azali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place okokuta badepo ya ciment, badepo ya babar de fer, badepo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba avance ezali ya $400 ya pamba moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba avance ya $2,000 le reste futa yango malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okogebe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba avance esali nango ya $10,000 ya pamba le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42 deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te ozwi lopango na yo ozwi moto na yo okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Ifest ezali bongo mobange na application oyo Afriland Fest Bank CD apesi na ba fidèle client na ye ba détail. Boyei malamu na eFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topeli sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo.
kozwa bongo na nzela ya message lien oyo ezali na mot de passe na yo po okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya koconsulte solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Na bitambola tambola na ye Fiston Pero akutanaki na mwana mobali moko kombo na ye grâce ye à se débrouillaka po alesa libota na ye na cadre article 15. Débrouillez-vous pour vivre à tekaka poussière ya mabaya tozali bongo na quartier Mombele na commune ya Limete. Reportage. Caméra ya magazine d'actualité na bino ekitaki na quartier Mombele na commune ya Limete, plus précisément na marché oyo bozali komona babengaka yango wenze ya langalanga. Wenze ya langalanga oyo ezali wenze oyo batekaka spécialement mabaya esika wapi tokutanaki na mwana mobali oyo bozali komona babengaka ye grâce kasi esengeli boyebake cop na ye ezalaka ndeke akendaka kolokota bapoussière ya mabaya oyo po akende kotekela bamindele oyo basalelaka baboulangerie ya bakoni. C'est l'homme explication apesi biso atekaka sac moko na 1000 francs congolais. Azali pe père de famille azali na mwasi na mwana na ndaku na musala oyo nde azwaka soin ya libota na ye. Sikoyo imaginez combien de sacs esengeli akangisa na journée moko pour ba survivre. Kwa mimi na nini mwanzo la combien? Sac moko. Sac moko. 1000 francs. 1000 francs. Obota. Oboko la bana nous na nini wana? Ah oui, musala ya zoba ezalaka te courage papa grâce malembe nzambe ya kosunga kaka vi ya mwana mobali ezalaka kaka boye lobi ya nzambe mabende koyiba kasi yo vandelaka kaka mama na ndaku obendaka bote age si epusani okokoma 17h ozongi pe na ndaku mame wapi fufu nanga yoka soni tala grâce yeyo ete ya bino eke yo. Page rose l'édition à Mokola Lelo Botikato souhaité joyeux anniversaire na maman Espé Saloumou grand prêtre mère azali ko célébrer Motama naye Mokola Lelo Botika na sabino qui fête monene ezali ko salama tozali kolia tozali komela avec un pacte pe idéologie champagne nde ezali à préciser pour ezali komela maloko la mona mosala. Profitez bien na mokolo na yo maman Espé Saloumou que du bonheur. Botikato souhaité lisusu joyeux anniversaire na Arnold Awazi Ntuimumu ye pas allé ko célébrer Mbotama na ye mokolo ya lelo. Profitez bientôt c'est la tolia ndenga kezalaka avec un pacte paix idéologie que du bonheur. C'est pela ki na ba image vous pesa merci na Torres Atibu pe Fiston Pero bazalaki na sima ya caméra nazalaki assisté na Enoch Mafuka régie finale Simba Maki na Yemoko Gelor Mouya directeur technique na biso Bama Tabakita Baba Lukala Mabele fils Manibo Ika machine ndenge kaka na lobaka na préféra na ngabino eke